Et non, au moins il qui s'nangai. Combien de temps pas la vie? En fait, ndeti nga pena na idée ko longwa na mutu na ngonante. Ta eko mataba ne wana kuna oezwa liboso. Maman nanga vie ya Queen Mother l'état kilo ya monde. Yé pena mutu pesa nga goût ya théâtre numéro 1 zaye. Bobo Manoka. Te yende na ebité. Emel Bobo Manoka. Belé ana succès. Te yende na ebité juaka. Yaza mututi. Napena mutu. Est-ce que yeso kazo jouer boye? Napeka fona keka na ndenge ya jouer te. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset, Anti-Bouchou, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue en cœur de notre chaîne YouTube Congo Sus TVP. Un grand merci à mon papa, à mon boss, à mon DG, maître John Motema, à maman Micheline, la reine mère, mère à palais, mère Openda, Tsabamba Nampanti pour avoir toujours un espace. Donc, mère Openda, longa, bambanda na tout. Mais faut mon qualité, mon mi, ok, longa, makambwana. Un grand merci à vous et puis pourquoi pas à mon réalisateur Gelon Gassele, Mouteka Zanganzalo, papa Gertinan Gassele, puis Keren Gassele. Sans oublier un nom qui me bat la peine à Pesombote, et puis à mon superviseur Papilo Congo, me bat la peine. Pourquoi pas na Chikito et Singa Lisu Nzambe et puis na jus de l'offre papa na Monique et puis na ba Osé Bonheur voilà et puis na secrétaire na biso Routiana la Razia wana secrétaire ya Congo Suisse na pesi bino tout bambote ba collègue nanga na yebi ke to ça toujours mosala o ke papa na biso maître Jean na bende la biso toujours matoi bana musala yango nde esala bien quand na FC bino Jerusha Bafosset la bino toujours ba surprise bien yango non singa na muto non s'abonner na chaîne na biso ya Congo Suisse TV et puis na yo muto déjà s'abonner merci na yo continuez toujours côté la talabiso aimer toujours ba émission partager puis commenter et ça la bien pona bana ya mboka na yebi ke bosse pe belé wana bolandaka biso na yeli bino solelo moko ya ba artiste comédien na komo ya ML babi mususu na to bax après ML a évoluer bongo pa ya vie ya obiso tout yebi vie wa sala pe bantu dinge belé puis asala groupe ne moka bimisi pe bana lokola ba dernièrement pe tonto ça na moi ne moka bimisa aimé malolo to pesombote babi comédien patron to pesombote et puis les losusu to yambeli bongo bino bongo moko ya ba soda ya mère na biso vie na bi ke SCP sabino bo ngungu boyoka moi ba maloba to ça vraiment na cité to kiti biso moko sur le terrain quand to ebisa bino plateau ça nango oui faut pe to sala na plateau mais ming pe sala bien ko kitara sur le terrain ko ba comédien pe na ba niveau ya ba milieu na bango ba côté ba fanda pe ba côté ba bimilaka peut-être boyoka makele là ba tout boyoka ba moto pour comprendre que to ça vraiment na cité ML bonjour. Bonjour Jerusha. Ok, ML, on s'est présenté pour la bateau première fois, mon ML Azanani. Donc, on s'est présenté pour que ça va combo na bino na ebi que l'artiste c'est bazalatron na basir non, on va que ça va combo puis on s'est présenté. Ouais, combo na nga ya ngwana lobi ML combo na joua na ngo ya ngwana mais soto bito bakisa eza ML Chiamba. Ouais. ML Chiamba combo na nga mobimba ya ngwana. Oui, ok, qu'on s'est présenté aux Anan parce que nous sommes Aza musicien, Aza joueur, Aza comédien, on expliquer bateau yo zali. Ouais, merci la question. Merci. Et ça bien, Naza artiste et comédien. Naza artiste et comédien. Il y a groupe Nouvelle Vague de Mama Via. Donc l'un de soldats, il y a Mama Via. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais combien de temps déjà et pas maman depuis il y a et pas maman Via? Wow, pas maman vie déjà yo bingai et pas maman vie ceux qui n'ont pas sanité 8 ans déjà ngoyo toza na groupe Nouvelle Vague ya maman vie tozo bundaka kuna donc voilà. Ok, voilà, qui peut expliquer combien de temps déjà. Voilà, Nabika, et c'est pas ça, tout voilà, Nabika, c'est pas si dit d'ongalier ma passeport rouge, et c'est pas si date d'amour na texte, c'est pas na galvaninga che, babi bob moukouse à talon Nabika, et c'est pas ça, non. Et maintenant, qui peut expliquer combien de temps déjà et pas maman via. Parce que quand on le bosse, nous trop jeunes, mais on le bosse à la 8 ans, tout bananon, ouais, qui n'a moussala ni osala na âge. Ah, j'ai reçu ma question dans voyage. Na bandada musala déjà moi kala dans ceux qui tolo ba déjà ba les autres tout ça ba 8 ans c'est qui sont calculé déjà na bané
na kota nouvelle vague déjà tout le monde a déjà ba 2000 ba 2000 ba 2000 comme ba 8 ba 8 tant soit 2008 donc voilà les lopes tozali tozo continuer tozo émerger car toujours tant il y a pas vie okutaka banani ba comédien no pendo okutaka to ba actrice no okutaka bon tant na yaka pa mama via na kutaka ezaka pe na ba comédien musu bazaki place wana oyo en fait babanda pe ko sepelisa mokili babanda pe ko sepelisa bato ebele ba fan ya bato na bango babanda pe ko sepelisa neti bazalaki ba fifi miel d'appétit na PCP mbote bisika zali fifi miel ba mimi ba branli tout sevo ba Christian bazalaki place on ebele bazalaki ebele na kendaki tant na koti groupe sika bato ba yambaki nga bato tozaki na bango wana vraiment. Voilà, na sûr que bemba ko be batala age noté ba moni noté ba tinda tindo ba opirté. Té bon moni ya ba réalité musala, ya ba réalité musala tu vois ba yambanga pena bien, tant na comment na groupe ba yambanga kitoko to sola pena bien, dans relation pena moni que famille pena zaki soudé makasi dans l'isolé zaki kitoko, respect za la kana ba bato nyon surtout baza bene. Non baza bene to ki non nga musala té moni que non respect faut za ba éducation de base. Oyo babiso to kola nango to zala nango ya so atindi ozaka na droit ya kende et surtout que surtout sangani sur la place à musala et surtout que to sangani sur la place à musala donc omoni e ko zalaka bien so batindi yo au respecter et puis au sala pourquoi pas. Ok, voilà, na yebi kelo CP ça ba tout bolanda biso ba biyo muto no s'abonner te bato tout dia ba CP na ML et puis bato yo bo batala ming ML bo tela pe ming ba côté ya Congo si bo s'abonner et belé to ça na pona bino ça na jour mususu na yebi te so yebi jour na rap na bino bon avant to banda oza et pas maman via oza nani oza ka acteur simple oza ou bien oza na poste bon et pas maman via et pas Queen Mother leader mondial naza nakolo banaza acteur simple naza acteur simple et ba chef nabiso pe bazali donc toza dirigé par ba chef nabiso voilà tandis que yebi singa ba chef na bino bazali tandis que za jom sunga na rap na bino donc et total abiso tout na ba net total na ba YouTube et puis nga moko na vivre ngo ML azo diriger dans répétition yebi sanga za kwani tandis que vous avez soda mulongo kaka yo lukelanga polémique yo lukelanga polémique te omoni donc au monanga jour ngo oui je me souviens encore jour on a bana pe sa répétition bon et c'est nga qui n'a pas ça parce que so na pesa ke linga ko lo ba pété ba chef bazala quitté to absence to présence ta bango te non na pesa qui répétition na pesa ka répétition et ata ba chef bazali na des fois pe bona diriger et puis bango pe bazana ta musu na scène na diriger pe bango et maman vandi musala lezo salama donc ezaka ke non et ceux qui tant mususu na kopé sa répétition ezate ke pour na spécial te non ezaka ke non tant mususu moi volonté to tchaki wana et moi ma yelo to tchaki place wana en place ndele le sali ke non batalité ML aza motoyo parmi ba soda parmi batoyo bazan esprit au ba défendre un groupe nouvelle vague de vie atali banda ta wapi moni ke mona sala ba asala makamwa kitoko no moni mama zwaka pe mo likanesi te yepe fa pe sa répétition donc moni ezalaki ndamsu na canal wana donc ezalé ba kisite wana moi pe ba kenda pa ba serano kenda pa mama mo be koko mo bwe alatisi yo moi singala kata so ta kati banzela wana do jour no ya ba moto no mera tele kati ML dirige kala ba kisite jour te non omoni nga kisi na ngai vrai kisi na ngai bien zaka nzambe na kisi tene na boy moni bato belé baloba ba artiste comédien bana ba kisi bazama belé tu vois de basango kenda nde tambola mais moni artiste comédien nyonso tout est na kisi neti ngane na boy kisi na ngai zaka nzambe ona sambela na yeba ka kopesa ba dim na nga na yeba ka ko solo na ba pasteur ko talisa ba pasteur tam suma ram na nga momana ba moment on les répondre te et des fois boy tam sous ba souci moi ba inquiétude tu vois na solo peine ba pasteur na zo expliquer bango eta ki mwana donc voilà ndebe bon bazo orienter nga ndenge nga pe na sala nini nazo sala donc kisi na ngai ya makasi place nga na batami place nga na bombami nazaka na sima bible nazaka na sima ba papa na nga ya molimo lokola ba mokonzi na ngai ba Richard baza place wana aza pasteur et même ta pas des soda et donc voilà ba c'est belé voilà
Ok, merci. Mais dans ça, il faut profiter penza to solo la solo to beta ma solo. Mais c'est plus un groupe ya maman via garçon so longi kito côté mère bimiso la musa batute ya lingaka bactère azaboga lokwa ml boy azabakito lokwa ba broli. Est-ce que ba broli tout c'est est-ce que c'est vrai? Non, mon mère biso mère azala na vocabulité biso mère azala vocabulité ne batumsu baloba ke non bazana ba complexité moko boye en fait okoloba la complexité moko boye bato bazala nango ke pona kota groupe tam mususu na mayele te ya lekinga na mayele ya lekinga na kitoko te biso makamone zala te moni biso mère asolaka bien mère azana bolingo mère asangisa biso ko neto linga ba challenge vous comprendre c'est-à-dire muta ye ba challenge wana yango pena biso to lingaka na si makamona oloba e ba fan ya ML ba yebi makamona oloba o ba landa biso susu na ba mission wana e makamona oloba donc mère ndenge aza bongo asangisaka eza te ke na mpo ML aza kitoko ye aza kitoko te nde ntango mosusu ye azwa occasion moko te ozala mabe ozala kitoko na groupe ya nouvelle vague de vie ya mama vie soki oye mutu to aza place wana oyamba yo en tout cas ozala bien se sentir vraiment à l'aise lokwa mutu nyonso. Ok, merci to PCP mbote la reine mère queen mother vie maman vie to peso ba mbote belé to yebi ke encadre toujours bana bimisa bana vie zala ka bongo so ba miso ba kefo ba miso pe ba bima wana pene la sabina fox na bino ba leader et ça bien et maintenant que mukena ba pièce no oyo joie pourquoi ka aime et lo kwa ngwana zolo ba pourquoi ka aime bactère ba se belé kwa ni kaka ya bimisa ka 3 ml bon. Parce que au joueur presque donc rôle moi pena ouais ça que muto soki pena rôle principal au joueur jouant tellement belé de rôle lo ka ko bimisa yo kayo poani ml lo banane. Bon, question de pena question pertinente, c'est une question pertinente, tu vois. Comment on dit na loba toza batu moni peut-être ça ka keno fruit musala na discipline o mutu azanango ça dit nazwa ki pe matin ya koyoka serre vieux et consort maman na groupe TML faut boyer ML moni place wana lobby bongisa lobby sala boy ça dit nazwa ki temps ya yoka bango nazwa ki pena temps ya pesa bango litoyi et lelo o ceux qui na ko mériter temps mususu principal na groupe nouvelle vague de vie parce que moni na ko loba ke non na ko za la pe quelque part fier na ngapé parce que so tali groupe nouvelle vague de vie za groupe mo kete bangolo ya minene bato minene bazaza wana mais ceux qui tam susu mona mo boto petit moko boye to vilain moko boye aye azuma ba principal moko boye c'est parce que na pesa qui peut les meilleurs nanga omoni nazo ki tan ko yoka batu formation ya coaching ya mama vie c'est-à-dire na koma ki place oyo mama vie alinga ki ngana koma c'est vrai que na comité tozo bunda na to na kata ba formation to bunda mais quand même na koma ki quand même na place oyo mama linga ki ngana koma voilà pourquoi na mérita ki ba principal nanga wana na mérita makambo wana ya bien wana o tout oyo yebi ono zo lobala voilà to peso combien de temps pembe na maman na comprendre bien question noté. Tu peux se combien de temps doyo za na groupe ana parce que ça l'artiste amso ton ya groupe habinga na groupe non que ça 2 ans musuga non que ça 7 ans musu 10 ans yo ce que tu peux se combien de temps pas la vie yo ça combien de temps pas ne po longo bon en fait ndetinga pena na idée ko longwa na mutu na nango nante idée longwa pena na mutu na nango te et ceux qui penaient kena eza pona ko longwa en tout cas ceux qui zaki tamsu na ne oyo na senga nzambe a changer nga ba penser na poussa ngota et comme ataba ne wana kuna o ezwa liboso total non donc cop pena olongo na nouvelle vague de vie eza non te na zap na groupe ya mère to bunda place ngana na ebelo te na zafana za pembe na mère a coaching apprendre nga na kola tant de se sentir que non maintenant c'est bon maintenant ça va na monique na coquille non maman na sololi na maman de bouche à l'oreille maman non na préféré tu vois maman na monique non na coquille na kokende donc ils un peu na manière on a mais pour le moment na za non prêter na za na groupe moment na olungwa et banité. Ok, merci. Naebike c'est ça ba tout Bolanda biso et c'est ça ba famille nanga c'est ça on est là Panzu docteur à famille c'est grand frère nanga Omar Tchela Bloro humble la simplicité toujours et puis pourquoi pas à ma maman chérie Marie-France Vangu la seule et l'unique qui règne mais base non se bâti que la nzambe pe ma pina yo mama langa naebike ça bien idole nous ana viens nous appeler ça pour ça msala ou bien cerné. Ouais, bateau ba pesanga pour ça musala en fait
baza na bango mpe mo ebele na kozala ingrat te na konie te na koboya bango te baya na bango mpe na mo ebele moto apesanga nanu goût nanu ya théâtre numéro 1 eza mama na nga vie ya Queen Mother l'état kilo ya monde mama vie ya ye mpe na moto mpesanga goût ya théâtre numéro 1 eza ye oloba teke po flatter non makambo na oloba bon naza na posa mpe te ke no ya luka batémoin mais au moins motema na nga eyebi makambo na oloba donc na oloba mpona flatter te mais na oloba eloko eza vrai et soki tolongo na part na ye toye neti ba étoile Yolande étoile oyo aza na ngola ye mpe susu apesanga goût ya théâtre makasi te mibali mpe baza ntango mosusu nayebi ke olobake non yo kaka basi ndeni kaka basi te mibali mpe bazali donc baza na bango étoile Yolande aza wana donc voilà bato oyo bapesanga bagoût ya bathéâtre et soki toye kota mibali neti batoka banani te baza loka bapapa Alain baza place oyo bapesanga bagoût ya bathéâtre bapapa Alain bavie na biso badadi likambala paix son âme et bato bapesanga bagoût ya bathéâtre lisusu bango wana oyo esalaki non lelo nga mpe nasala na intégré nakota na monde yango donc voilà c'est pour autant bobo manoka pas salaka musala bien et puis tout le monde a ndo jouer na mona ba mo le roi vient de jouer le quoi bobo ndo jouer au copie avec qui trop hier te omoni te nakoloba teke na copie qui trop na copie ayete yaza style o ya jouaka ngape na style na ngala jouaka yaza mututi ngape na mutu est-ce que yeso kazo jouer boye ngape ka fona keka na ndenge ya jouer te yeso kaza boye ngape fona kende boye ngala na ndenge na ona kenda okoya na groupe otuni bato intéressé pas bato au monde au bato boye bisayo on comprendre que non style peut ba genre ni o nga kenda nango c'est vrai que yepé bon na yebi nanga makam na yete peut makam na mais ngape na façon na ngala jouaka mais aux autres reconnaître quand même qu'Aza acteur moi ça joue bien bon wana nde na ebité. Voilà, ok, merci. Tu comprends qu'il y a problème. Et Zali, parce que Bobo Manoka a joué bien. Et l'on y a ma bé, non, rectifier, non, Kolobate, que problème est Zali, n'a yété. Autour d'une question, on a lobby, n'a évité pour que jouer n'a tala en côté. En tout cas, n'a évité. Ok, ML a évité casse. Et l'on y a ma bé, mon anamsa, n'a bien été très à sauver le lolo baquet. Et l'on moi ma bé, n'a pas n'a pas pena, au même ma bé, n'a mon ML et Zali, l'or, baiser l'or. Bon. Ndeti ya mabezaka na monde na biso ya théâtre ezaka ka ya liboso nanu o nga na monaka na linga batu mingi mais en retour batango balinga na bango ngate sadi na eda pe mo batu pe mingi mais en retour o récolter ka ba pitié et puis en dehors ya ça na ebité dans na koloba ka bolingo ka nde mutezana o takoloba aimez-nous les uns les autres. Yango kande ta musu na mona ezala biso ezala pa na biso pasi na komi longola te. Yango nde pesa biso pe na pasi. Voilà. So ya malamu nini ozaso vandi boloba ke loko malamu na théâtre eko baraka ke katate. Omo so tali pena na théâtre bi bola eloko do beloko bien na théâtre zarabo. Voilà, ya malamu na théâtre ona koloba ekoba ekatakate. Nazana nga place oza nazana na. Ezaka ke ba tournage ezalaka et katanate omoni c'est vrai que ton moment de confinement mais quand même nzamba osaka mo grâce na bande mo boy ya malamu ezaka ke na ba tournage koba ezalaka to jouaka et puis to kutana ba famille to mesana kutana bango oyo to mesana osana bango déjà ba ambiance moko boye donc dette na kolo ba répétition ba moment malamu on mona ke no a ekatana te ezala kaka to kutana ka ba ambiance wana ba amour wana ba bolingo wana ba travail tam sur place no matina scène bo beti nganda ba to sécurité tam sur place te bongo te lobi na yesu na kanda makasi do ya ko bosser plus dire na le ka mutu wana donc ba moment malamu yango on a lingaka ekatana te ezala continuer malgré confinement zali yango kande mte bo mabiso voilà et les ka nzamba ya bimboka au Congo de tebi qu'avec le toba makamboana et koleka pièce nino bo lekisa na ba moment oh na télé bon actuellement pièce aux na télé titre pièce ngo et échappé nga moi mukie et qui maman mukie mais d'ici là ba fan oyanga boza décider na film oyo ba lancer kala mingi te awa
Voilà, film on a dans film on a souka matata makasi. Voilà, bientôt sur Via TV Monde de film na on a ezoya mabe makasi ba fan na nyonso to bolinga ML na obolinga ngaite. En tout cas na rassurer bino que boza décidé bo sepela. Ba surprise makamba bien zali donc ça dit bo na ba parler donc bo sepela makasi. Théâtre on se film on yo longo la théâtre ni. Pardon? Et quoi ya ko longo la théâtre ni wo na moment où film na comprendre bien question noté. Film au beau tourner wana o dianga moko Jerusha na mona que eza vraiment bien mer à tourner na ba conditions normales et puis qu'avec le temps ba tu me soupe ba découvrir yango sko et quoi ya po longo la film nini ba parmi ba théâtre o ça la succès soit ba film o ça succès so théâtre na bino ko ya ko longo la film nini en tout cas wana na ebité po ba film na chose ba carton. Okay, voilà. Merci beaucoup pour comprendre ce koba na masolona artiste na biso ML évolue bon pas ya maman vie à la reine mère baby queen mother to pese ba mbote to so continuer toujours ko pese ba mbote to ebike et ko ça la bien makasi ML tangilanga 5 hectares bana 6e génération non babi me belé et ça basse ça mi balou ouais o bana succès na ko loba natanga 5 hein. Ya liboso bon quand la génération abisso bon ça pénal faut toujours depuis tout ça bon, voilà. Génération ma mère on les aura to kit mère c'est bon c'est bon à comprendre ya liboso branli tout c'est vo ya mi balé papa maswak ya mi satu maman limangolela Limangolela, il y a 4 papinga na les bourgeois dika. Voilà, continue. Nazotanga ba kombo ya bato ebisinga kenon. Natanga oyo baza ba succès. Voilà. Il y a 5 na koloba eza lianza. Voilà. Et puis ngamo pe to ko ba toujours nga no tengela yo. So eza bana succès bi bana succès. So wa succès te pobika kan succès te to bandi mobiki sana succès to te. Oh non, eza juste pour aider. Ba lo batam sike moni ML za mabe. Non, ML lo baka azo répondre kana ba question. Et ba journaliste Congo système respectable so ba journaliste yango moni po estuluka ba acteur ba respectable biso penza. Encore respectable biso o lo bela biso kaka mobiki sana succès. Ana succès. Aïda. Ana succès. L'idée à Pomba. Ana succès. Ah, ok. Qui dit? Ana succès. Joël a raison. Ana succès. Bonjour. Ana succès. Ok, voilà, merci. Donc, on va presque dans ce cas. Tu as bossé de moutoumou, tu as bossé de moutoumou. Bobo Manoka. Bobo Manoka. Te yende na ebite. N'est-ce pas bidoni? N'est-ce pas bidoni? Li kambweza awa ML Bobo Manoka. Papa ba muscador. Papa ba le belé. Ana succès. Te yende na ebite. Na bato o lobi wana na zwaki tempe ya otala bango ya yoka bango ya omona bango ya jouer na bango yesiko na ebite. Bobo Manoka ka toi Bobo Manoka ka ndo ebite. Ondimi pomba, ondimi ba mobiki sima leader Bobo ondimi ebite. Na respect makasi na ba vie na nga nyonso tu ya théâtre, ba vie na nga nyonso tu ba vie na biso ba José de Londres, ba vie na biso ba papinga na ba jika bazana belé. Tanga bato baza bien na mère. Bato pe onga na sala na bien relation za malamba vie na nga nyonso tu kaka ya théâtre en fait na respect makasi et pas na bino na linga bino mingi et consort donc baza belé donc ezate que non na ba problème na ba tout ceux qui ne te na ranki na mutute na problème na mutute biso ba laksa biso amour éducation ba laksa biso ba ranki te ba problème te ko dans délicatesse na mutute non au monde ta soyé na groupe au monde que non bolingweza makasi et consort. Moi il y a une question pesa mabe. Ti ma question ngaza beto edaka batu naza professionnel dans sala to na bike nozo m'inviter na préparer pensa ba makam na bike boss John Motema maman Micheline opesa nga fotité so za loro na tunyo to ko ke koloba on depo ba programme to tuna question on a tunyo to za na posa mso pesa message pour na bana ki et puis monde entier mobimba ba yoka. Bon message ezaka ke non ya opesa message en tout cas il y a danger za na ngota message ezaka ke non nazo ebisaka na bafani na nga nyonso bafani na nga nyonso to balingaka ML Chiamba o balinga ML Chiamba yeyo artiste na bino mutu na bino donc yeyo lelo nga moko naza en place ba otu balinga ngai
nazo yebisa bino ka toujours que non boza décider na bandaku au monde que la surprise makamba bien zoya trop makamba suka ya moto mais la bosse na botuno bala obota non ya après te sera na poto na zela yo papa sunga ser wana poto ebike emel ndazana donde ça zo kakileka ms so emel sunga e voilà moi c'était pas yana prochaine na biso etalamaka chaîne na biso etalama okozwa basa poto soto boy madame ina ngai na Lexi mobile na chaîne azulie bambanda obala te obota to la fiancé te na bala te obota te na boti pe non te na moi sa monante non moi sa monante na moi sa monante na ba sera poto ba sera kin ah moneza oluka mobile artiste mobile bien ye emel yo ça na le bien bota te pi programme na bino parce que to lingi to ça ouais programme na biso même makamna na bakoloba au moins que kati na maloba moi to linga to sunga ba sera nati moi que na to linga to sunga ba sera na ba na moi cité nazaka ne na sabo nazaka na musala na ngana cop na ngai donc voilà pour la programme na biso lokwa kati na maloba ekufe na ngote pour la programme na biso toza wana to répétaka na ngiringiri plus précisément la force. Tu répètes mardi, jeudi, de 9h30, répétition de biso 15h30 et je suis déjà fin. Donc, numéro de téléphone. Oui, on appelle ça, tu as place wana, sauf que le confinement, Nicolas, au monde qui a notre répété, tu as banaku. Donc, ah bon, tu as changé d'endroit, parce que tu as dit que tu as longé, tu as commis sur place, sur place, nous combo vraiment, na joué en côté. Mais bon, il y a banabi déjà. Donc, voilà. Na mbote na ngai trop na Sarah Capita la catastrophe na bébé na Yera News Chance na pesi bino ba mbote ya trop bisika bozali na lela bino fort la catastrophe Capita Yera News Chance bébé na ye oyo auti ko botama sika na pesi bino ba mbote bisika bozali na linga bino mingi na pesi mbote na ngai na Stéphanie Kitoko MLK basi mbote nanga non yo ngaba mibali te bazali bazala bango Stéphanie Kitoko na Manchester na pesi ba mbote belé bisiko zali na pesi ba mbote na ngai na maïse o sasiala na pesi ba mbote nanga na Rudi Mpoi ba mbote na ngai na Jires Kanku Komeka na pesi ba mbote na nga na numéro pour pesa parce que ouais non pesa mbote na nga na pesi na digital front kamba na pesi ba mbote na nga na toi aussi la molo moyo to ngo pesa numéro pinga na non ta gelonga solo signal biso ngonga moi mutu boma pour le ko nini à la prochaine to sala ngo ça moi kitoko donc ba mbote na nga na batonyo surtout balinga ngai na ba o balinga ngate na pesi bino mamote puis na pesi ba mbote na batonyo surtout balinga mama via na ba o pe balinga ka ete na pesi bino nyonso ba mbote na pesi ba chef na nga nyonso ba mbote ba massa nyonso ya groupe ba mbote bisika bozali donc voilà numéro na nga téléphone WhatsApp na nga plus 243 89 56 23 867 plus 243 89 56 23 867. Donc ce que je numéro na WhatsApp nanga direct na notre sola na Facebook nanga ezakaka ML Chiamba so beti ML Chiamba au monanga na bima na lataki mo lamba mo boye ya noir donc voilà merci to comme na suka ya émission na biso merci na bato tout bozu temps ya tala biso et puis merci na bato bo s'abonner na chaîne na biso lelo et puis yo muto s'abonner na nous te profiter au s'abonner biso nga Jero Chanel la bino ka ba star bien na même la bino ba comédien bien ba musicien bien ba danseuse bien donc nga soki na invité c'est qu'invité on a fois za la ka mutu moro ya bien de bon continuer ko s'abonner na chaîne na biso bo za la de cité un gros merci à mon boss à mon patron à mon papa maître John Motema ya maman Micheline la reine mère à Palais et puis pourquoi pas le réalisateur nanga Gelonga Sele Muteka Zanganzolo ko papa et Gertina Ngaselo puis Keran Gasele et non Kimbala je vous aime beaucoup batutu bolinga ngai donc retrouvez-moi prochainement et prochainement à la prochaine. Excusez. En tout cas, ce que vous ça l'a vraiment bien. Bah suggestion na bino, bah makam na bino surtout bah critique, bah remarque et ça l'a rappelé qui toko makasi. Botika en fait botika ngana ba défaut te na zape mutu. Berre zanga te mais au monique bah pelle na bino et fortifié nga et ça l'a bien. Je vous aime bien. Bye.
Ok, merci. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous. Bye.